notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Balandi ya Info 16 mbote esika ezomi bino ya bino tonton Mwinga ndeko na bino oyo amesana kosola na bino na émission ya kitoko oyo ezaka toujours diffusé na kati ya chaîne na bino bolinga mingi Info 16. Invité na biso azali susu ya ko présenter te mais bomoni émission fallait la tourner lobby samedi mais moi contre temps esalemaki yango toke mbango kosolana na invité na biso na pesie mbote papa wasambo mbote bini papa boni nzoto maki bezali na kolanza. Voilà, et monsieur Zeraki, il fallait tout tourner samedi, mais comme les biso dimanche, mais et qu'on empêchait biso te kito kende moi malam, est-ce que koki couper sa moto na ba oyo ba mesana pour landa biso. Tonto miki na pesi mbote na bana na ngani su ya molimo kati na kitwa dikaba sowa na pesi bango nyoso mbote donc kitwa dikaba so les amis ensemble des amis. Donc kitoko neti na kati na libanda ya mboka to benga lisanga ya bongo na pesi bana na ngani so na molimo mbote na ba couple na ngai oyo ba sepelisanga mokono olenge na bango ya bombolo ya ma bombolo na papa piana na mama sunda na tata Koko na pesi mama mbote mingi na pesi mbote na batu nyonso oyo basa ko se livrer vraiment ko kangama na nzami pour tolenge na nzela tata wasamboba et mbote les sous na ba téléspectateurs ba découvrir biso sika donc bango ni mbote na bango pe africain na mbote na bango comme on veut. Voilà, na sali constamment ko masolo tozo solo la bato vraiment ba komi ko yoka po ba mituna misusu ba otuna ngata na téléphone ya oswana auto ba no swana na bato tozo swana lisusu te. Donc merci bandego ndebo komi ko comprendre maka musu malembe bozo swani sanga lisusu te na komi moi muki épargner pour ko swana elegaki moi mingi mais comme komi ko comprendre ezozala malam monde des esprits to pesa ki bande ko promesse que lelo to kolobela bango likambo ya monde des esprits avant to kotana na kati ya na musindo ya likambo monde des esprits c'est pela mingi na ba question oyo zo pe bande ko na peut-être ko zo ba question to tamboli bon peut-être monde des esprits et ko ya pe so ko conclure. Voilà, bon de voilà to keina noto banda na ba question na biso ndenge to bandaka émission na biso bande nyonso oyo bakumaki boyoka ba question na bino soki na tuni question na yote c'est que okumaki na yote donc bande mosusu bozo komate mais bozo solola bozo epsangaka na lisolo nazo ba bien que bo komela biso na bane na ba question ya papa Nzau na Angola alobi boy Sarah na Ismaël virgule na Imad et Falad banani ba okipaki mabele ya Amérique liboso na banani banani donc alobi Sarah na Ismaël virgule ache na Imad I grand I Umad na Umad et Falad banani ba okipaki mabele ya Amérique liboso. OK, mon côté kati na bango okipaki mabele ya Amérique. Na ba parmi et
mutu te akipaki yango. siko baza Sarah eza peuple mosusu, Ismaël peuple mosusu, bien bazaka la personne Non. ba cité. Ntango tozoba déjà Sarah tozotanga na Europe. Ntango totala Oumad na Faladio tozotanga bango na Asie. Bongo Ismaël tozokotanga ye na Moyen-Orient, na Madian oyo tozobenga lelo Arabie Saoudite, en Arabie. Donc parmi eux mutu moko te Oumad na Faladio bango pardon ba Moyen-Orient. Na Moyen-Orient, Oumad na Faladio Moyen-Orient. Wana descendance ya du bota barabe nyonso. Donc kuna zitotanga Ismaël. Oumad na Faladio. Mais en Amérique mon côté na kati na bango azali akipaki. Boba nani ya liboso ya ekipaki au kipaki Amérique. Bao bakipaki Amérique ezali bakolo nango eza ba Indien, ba Indus, bakolo Inde, bakolo Amérique. Parce qu'Amérique, ba Américain wana ba vrai ba Américain bazalaki chassés par les Européens. Vous comprenez? Ndenge bayaki na Afrique ne pas kendaka na Amérique. Ceux qui oyokaki awa baoteka bato na Zanzibar parce que zaki na marché ya kozoba esclave pour ketongela bango Amérique. C'est ça. Donc so ba esclave bazala fandi mingi bakenda nde kotonga Amérique. Pona kotonga Amérique. Yango bazosomba biso na Afrique awa bazwa biso kaka kokenda biso pona ketonga Amérique mabele babotela pa ba Indien. Apesi mutuna mibale alobi mindele balobi na Bible ke Sedek na Melek to Adam na Eve bauti na mabele ebongo nzala panda na kitele kinambu ba yaki na mokili na ndenge nini. Non. Kouta na mabele o bandele ba komina ki biso ba falsifia ki Bible. Balinga kopé sa histoire traitée. Donc il y avait 24 vieillards. Vous comprenez? Autour du Père créateur. Vous comprenez? Oui. Yangwana. Parmi eux Melek na Sedek bazalaki wana, Nzalapanda na kitelekina bazalaki wana. Tchekina kao bazalaki wana, Oumad na Faladio pe bazalaki wana. Et c'est ça. Donc bauti na bango na mabele. Oui, ba wasala na mabele. Parce que ceux bon basala na mabele. Babi mutu awuti tile ba continue ba bon mutu mutu awutaka na kati na bosanganya mwasi na mobala. Nde bango bazalaki ba être moko spirituel. Alors bazalaki kokumisa le Père créateur, nde le Père créateur atindi bango na mokili, boza sabato pe na ndingi na bino. Mende baloba ke Nzambe afula mopepe la formule wana yekozala te wana peut-être ba romain basala batundenga. Ndenge bakosela kibiso yango te wana histoire peut-être. Barome basaya batunde wana ke afuli bango bakoma na Bible le babota kati babala kati bafula kande kufula na mabele mutabimi. Yango bango basala batunde wana. Peut-être créature ya liboso esengaki ndenge wana après comme yango tozo bato tant babi déjà Oumad na Faladio check na kao Nzalapanda kiteki na Melek na Sedek tas ba premier ancêtre bango ndi ba premier ancêtre yango na biki bafula bango te na tango bakala bango de bakili boso bafula bango te bango siko na sima na bango Melek na Sedek bafani bafuli mwana batimoli mabele na kati na kosanga na bango de basalaki descendance. Voilà, message mosusu ezali message oyo eza question te ngala zo bengango question te oyo ezali mama na biso ya Canada ye aza oyo alobi wana eza ba appréciation eza na yebite me foka na tanga mama na Canada alobi boye alobi ngai mama kungana na Canada na bwakeli papa wa sambulwa ba fleur na musala azali kosala kolakisa bana ya Congo pe Afrika nzela bango bazwi ngolu munene po ba miracle oyo mvuluzi kimbangu
basalaki na nzela ya nzambe mpungu tolendo ezali ya kokamwa ache virgule basala makambo ebele ya kokamwa asekwisa bakufi abimisa ba malade abikisa plutôt ba malade ndika ya kopola akomisa yango sukali sukali ndika ya kopola komaka sukali lisala ya soso abwaki na likolo ekomaka ndeke ezali ebele pona 1970 tokendeki mutation na boma wana azoloba pona ye akendaki mutation na boma na matanga première na deuxième secondaire na école kimbangiste cours ya religion ba lobelaka vie ya mvuluzi ya solo eza aza king po azali unique nga natanga yango na classe P nazali kolanda nzila Congo matondo na ebite so za na commentaire moko pona mama na biso mama kungana matondo mingi na pesi mbote pe na félicité wana ezali lokola yeba contribuer pona kotalisa moto ya bosolo ya mvuluzi kimbala donc na beaucoup c'est yangwana donc matondo mingi na mama na biso yeba contribuer parce que ça question te ezali témoignage na eto défense na ye concernant mvuluzi kimbango pe bonzame na biso matondo mingi vraiment mais na kati wana pe par curiosité tokoki kotunela moko ndenge ko telemisa bakoka kolamusa bakufi miracle wana quelque part yo oboya wa bato ba miracle non miracle ezelo comme soso omoni pochette na sali miracle et comme il écoute et comme imbo mais on les a guérison babengo guérison miracle te miracle za satan yango ozoka ba pasteur boy na martyr na ko bikisa na ko telemisa bakoka mais bakoka ta moko to ebité na adresse moko songola tellement donc miracle ezali ba magicien basala kango vous comprendre azui soit Gillette abaolongo coupe et ça la mara et on des miracles mais oya mvuluzi kimbango za miracle te ba bengo guérison réalité c'est ça donc ce qui moto donc différence à miracle les années ni guérison na miracle donc o nzamba salaka neta baloli lisala soso alobe komindeke po ezalaki pe ka lisala c'est komindeke biso to bengango miracle wana za guérison wana te bengo puissance divine divine on a collé sa capacité en saber car il est capable de tout. Voilà, question moko eyeli eza na moto ya Angola le nom kombo ekoya mais question eza na moto eza boye alobi ba chandelier ou ba bougie ba telemisaka wana 6 bougies ya ba chandelier wana ilinga kolakisa nini tuezo symboliser 166 3 fois répété donc ils ont composé 666 marque de la bête ndé on va télémiser ba 6 bougies wana marque de la bête mais na catholique ba bougie wana ezaka ba pesango chaque bougie eza na kombo là oui bango moko bayebi na liturgique na bango bayebi nyonso vous comprendre na ba dogme na bango bayebi nyonso ni o ezapa na biso ba tia sekele nyonso libanda te sekele nyonso evandi na kati ya Vatican direction générale bon sikoyo na kati ya Vatican wana biso ba africain tozaka na biso na accès pe okei kuna po oyeba makambo nini elekaka kala olingo se documenter bon d'autre part na ebite accès wana eza penza te bako pesa na Vatican bako autoriser te accès ezalaka te mais tout le monde a soki basango na biso bakoma na baniveau ba cardinal déjà noir ont accès non wana za bazali ba membre
to ba partisan yo tuninga soki mutu alingi vous comprenez na sens wana ezali pona mutu nyonso ezali pona bakor na bango kuna oyo eza pona bango voilà donc côté na parce que ba question ba ndeko bo comprendre déjà téléphone nazo luka chaque fois ko luka kombo ya mutu moko mais papa wasambula oyebisaki biso ke ndenge tokomi kokende na indépendance spirituelle totali na États-Unis tomoni babomi ezalaki ba noir ba boma bango mais bato bazo manifester makasi te mais komi babomi kaka noir moko bauti koboma esali ke marche et comme chaque jour donc kotumba et puis etikali ka ba noir te bazo marcher baloposo mususu et comme ko marcher baloposo nini parce que toza na noir toza na rouge toza na jaune voilà toza na blanche totangi na ba jaune bazali parce que bazo marcher totangi pe na ndambo loposo ya pembe donc oya ba européen wana tozu pe na ndambo ya loposo ba arabe baza nango marche ekomi epanzani mokili mobimba na forme wana elingi te ya biso nini. Oui, d'autre part ba race nyonso wana eko découvrir que ba race blanc ba komi ko exagérer baza kozwa ba race mususu lokola biloko bango bakeli mutu azaka kande bango omoni. Donald Trump alobaka moti Donald Trump alobi tango asu bo continuer ayi ko lobelo komoko jusqu'à nos jours ba noir bazaka ko landa enseignement oyo ba belge ba memela bango ba nani ba memela bango ba français ba memela bango et il lelo basa ko kende ka l'église oyo ba belge ba français ba memela bango alors c'est que zo la c'est que noir aza imité to ko diko zo lokola lézard na ni Léviathan auto bengaka ngando baza bango nyonso lokola mo forme moko me baza ndenge moko te donc biso toza lokola lézard bango baza lokola crocodile on se comprend niveau basula ki biso pour to soko continuer na ba école na bango to soko continuer na ba enseignement na ba église na bango de baso so petit peuple normalement black alfia kaka yende mutu on va coloniser toute la planète aux hommes ba blanc mais c'est baza fort batu bapesi bango force wana eza biso ba noir parce que na richesse ya biso ba noir yango esali bango bakoma ndenge wana comprendre na bomengo batondi nango bakoma kosala tout na Lucifer na bango baza na contrat tout ça yango moni baza ko exagérer donc ba européen soko moni alingi yo c'est kaza ne loko moko boye aza ko profiter pa na yo parce que aussi le plan spirituel ba marche wana eza na impact moko na kati ya mokili oyo ndenge komi kosala. Oui, neti lelo nde to benga marche pacifique et ça a un impact monene oyo bango baza kosala wana eza kutu penza emba ko tsema des autres ka pacifique parce que ba fait voir ba mindele que non to lamuki to comprendre on se comprendre parce que ba sakana biso tangu mona na kati ya planète on se mona mais lelo même ba chinois ba jaune ndenge solo ba wana na les autres po ba comprendre penza que non ba blanc ba ko exagérer pour ba so sala kan ko pas na bisoté mais ba na Libye ba sa po moko na bisoté et même soto ke na ba pays mususu lokola na barabe ba américain ba mekaka pe bango to kei lokola na ba indien ba américain ba meka bango déjà ba cha bango libanda ba botra mon territoire soto ke na Venezuela osomono ba territoire nyonso ba mindele ba botola ezaki ko na biso ba noir osomono tout ça lelo oyo lokola balamuki mo pepe yango peve ya puissance oyo eza kozonga pa na biso na Afrique yango la musi conscience abatu baza ko marcher ndenge wana c'est ça donc ça n'est parti yango pe koki komema indépendance spirituelle na bamboka mususu. Oui, et comme ma indépendance spirituelle na bamboka mususu mais base ezana nous Afrique RDC parce que RDC ndemu tasali azali base ya Afrique ezala na souffrance RDC fa futa nyongo wana pour Afrique le mona souffrance parce que biso na kati Afrique biso sobota mikoko moko bakoko na biso babota madusu mibali 6 na basi 6 na kati na bango mwana liboso libota na ye yango ekosala RDC Angola Brazza Gabon on se comprend mwana mibale ekosala ba Cameroun
ba Centrafrique ekchichela biso nyonso to uta koko moko etio yoka bangala ba Swahili baluba to uta koko moko babotami na kati ya Congo ya Totila. Après oyo akeboye amati likolo bwenda kene côté Équateur ngoya kene côté ya Kasai nani bakombo na wiki ngai oso comprendre bongo donc dio mona ko dongo zawa na toza mukongo mutetela muswahili muluba mungala o bandu ndeko no propre mondele na kaka na 1960 tango wana ba mikolo oyo bazaki na politique bakende ko senga indépendance physique nde sika wana ba cheki potopoto ndeko wana ya roi Baudouin ba cheki potopoto pona ko tcha des autres ba mbeke surtout ça ini na kata RDC to ko za likolo yango cheki mwa mindelo na katikati poto ba ndeke to za bandeko pona to bandako potela ba profiter po ba profiter kana bitumba na biso même ba onisia ba profiter awa na kata ba guerre ba on ba provoquer yango po soki ba guerre ezate nini wana sibi mais soki peut to zalika ka continent moko moto alingata mbisa ndeni continent munene papa bon États-Unis il y a combien d'états il y a 54 états Donald Trump t'a autant mbisa ngoti est-ce que vous comprenez ici en Afrique il y a combien de continents il y a combien de pays toi on a 56 toi on a 54 comme on a 56 pour le lot oyo ba batizaki lisusu banani ba Zanzibar ko ba pays ba il très comme ba pays to comme on a 56 oui la différence entre 56 états et 54 états bango à part 54 états basa suna ba ville par-ci par-là pesa sur dirigé na ba misusu ba culture est différent non culture est différent ndenge moni biso Afrique ozo Afrique avec comme to kabona to comme Brazza RDC Angola Centrafrique Gabon Cameroun Guinée Bissau Guinée Conakry Madagascar île Maurice Soudan etc. mais tous ces pays bot kachopa sans limite sa frontière et ko kabona 1885 na conférence de Berlin. Est-ce que ceux qui bâtissent la bisonde wana papa wasambolo ceux qui pena mundela tika la bisonde wana est-ce que tu as tout développé par rapport à tout développé 100% parce que tu as déjà âge de métaux âge de pierre taille tu sais déjà que ça bilamba ba midele bazwe pa na biso to baye bilamba adana Eve tango ba ki Lucifer azotambola bango ba yenge yawo azotambola na kata zaba kenda ko bo maïs pona nini tango ba ko liambo ba se découvrir que baza mitakala yango ba kenda ko bo tango ba se découvrir que baza bondu baso ki makasa ne babambi tango yawo binana a yebisi bino que boza bolundu donc c'est que boliambo ma ona pekisa kibino osomo nde baso makasa babobi mais bilambe utiawa so ken Exode chapitre 20 chapitre 3 Exode chapitre 3 verset 21 ou kititi na soko mona ndenga sotina basi na bilamba en Afrique précisément Égypte ba or ba argent awa pa na biso ba tile so ken na mboka bandundu mais si tuna ba ekolo mo ba ba pende tile ba sala bilamba oui ba pende oui so comprendre mais bilamba no rola tango pena to papa tika bilamba talu yangwana papa bilamba ba pende surtout yo ken en fait papa mais oui nasa fier papa rafia papa ko talaka Alain pamba nasa ba relation ba pende tito zolo ba papa odika Alain na papa Alain le wona za ba chose moko boy ba nini oyo ba nini to ko ben oni ba biloko di bana rafiat Alain yobi Alain ndenge kama chapeau le ba bisro ba nya ba sénégalais o ba koma de loko ko lata mingi muta ko mi ko somba Alain oyo mona balende lo so kena katona batondisa na pa ba sénégalais na ba magasin na ba victoire wana balende mais rafia on chaka mukusana nzoto papa nanga inakoya na photo yango so ne ba ki ba question ezali poka peto so la rater avant émission nakoya bota la rafia papa costume ya rafia tengate muna kolata oyo reine na biso mama nzinga lataka papa wana nde sa batisi ya solo vous comprenez les lorsque que salami costume awa et que ça cher yo tala ka bilamba na biso africain oyo ki ba basé riche ya africain o ya basé riche po basé musuto so mona aba oteka teka ba ka so ba basé riche o ba africain wana na batisi ka ba bubu musu simple no mona ba $400 ba $600
mais kene na lelo na bakato lokola basungi bato komona kosima $20. Il y a bindele basali mais somba africaine à l'africaine. Vous comprenez? Bisson des tissus, bisson des locaux. Vous comprenez? Si on est tout le monde a bilamba ya ba mutalati bo ba koti poso ya Lyon na ilamba na ye ou bien ensemble et comme cher parce que Lyon wana ko bomayeza pasi ou bien catholique ba italien. Parce que tant ba vandi pe basa kimini protester bimi na kata catholique. Ba yebani. Et kimini basa kimini. Alors tant ba monito et bandi ko kita. Nde banglais ba préparer déjà arriver à réveil. Depuis 1940, 1989 et bandi awa korine na kata Congo. C'est ça. Or que faut ba kangana na mo pepe na moni ce qui le oyo ndako eza ko souhaiter ko kangila tant za ko souhaiter ko kangila mo awa te faut que kakana succès que zo souhaiter mais tant bino bo kangeli awa bongo oyo zo kita wana bo kangya biko panzela ka catholique na protestant na islam des ali malheur Afrique Islam les sous. oui malheur Afrique na kimbangiste aye ko accompagner bango mais ba kimbangi na baba ba musulman bazaka un peu discipliné. Discipliné par rapport à quoi? Religieux ça a bisoté. Discipliné par rapport à quoi? Bah ça va créer. Papa, et loco, au moins bango moko na mokanda ya Bible, bango moko bata Bible na Deutéronome chapitre 13. Yahweh ayebisi bana Israël ke moto moko wa kote yo nzamba ta mtu wana sali ba miracle sali ba tindo sambla nzamba bakoko no ba yebakte boko mai. Siko mtu wana ndia koyela biso ni musulman eza religion na biso. Israël est religion na bisote. Bisote ba botaka na Abraham nde Ismaël akei kuna na kati Arabie Saoudite na Madian. Non. Mais ba lobi religieuse à frontière té. Les frontières. Mais oui, les religions les lois à frontière parce que pays na biso za laïque. Ils allaient dirigés par les blancs. Yango ne komi bongo parce que ba ça be conscient, be insensé. Yango ba lobi que religion na frontière té. Mais ce qu'on a frontière, le go baso on a la frontière, on a congolais, à ce comme musulman, congolais à ce comme chrétien, congolais à côté de la secte. Il y a Vodou, congolais à côté de la Maïkani, congolais à côté de la Rose Croix, et Tchichela. Na ba secte ndenge na ndenge parce que ba yebi que ça sa frontière. Mais ceux qui basent qui na sagesse, n'a pas compris que religion est allée na frontière. Mais ceux qui bisopé na tokenda pe na bambo na ba le tout ça la rappel l'église. Batungi sarate parce que l'église au bozo sala et avantage na bango pour na ba dormir biso quelque soit vous pas na bango basa autorisé réveil bon basa na biso te église ni no biso to sali ba ke côté le misakuna kimbangi c'est bon ba créer yango na 1937 protestant ba kela on a 1706 bango ba créer ce qui va pasteur au bango ba former a on a ba théologie baké côté ya kuna babi ke baba na biso ba osela ka ba muti reina ba muti. Mais est-ce que ça m'a BP pour na landa pe moi bato ba défendre ma théologie ba loba na théologie ndé muté ko pesa yo maîtrise même atandenge nini wo ko tambisa lingomba mais ndenge nini bino bo komisa ngo mabe non nana komisa ngo mabe te mende yango des mabe ko komisa mabe eza lokolo loko wana eza vrai ndana baloli ke eza mabe non eza mabe parce que et le nyonso ba yeli biso pour apprendre or que makambo etali spiritualité ba prendre kangote vous comprenez ngai ezali chose venant de lui-même nzambi pour mutolendo inspiration venant de lui-même na ko apprendre kangote parce que ceux na apprendre ndenge na côté la pa mwinga parce que pa mwinga akoyi na maladie na okeye ko la sunne na ko bixela c'est ça mon médecine ba yekola ka yango muta yekoli pa mungo tomé malade ok docteur atali ou un spécialiste boye asa spécialisé na maladie songolo atali asali examen a traiter c'est non ndenge yekolela mais siko na biso na molibo okoyekola ndenge ya ko sambe o mixela mutu na maladie kasi na kombo ya Yesu c'est ça zo mona bazoko c'est la makambu na sali lo sambo qui n'est pas pasteur okobika so okufio to wutek mabele to kozonga mabele non malade docteur ndako lembana ayi ko suka na maboko musala moi komi kenga na bondeli pona yo kende na hôpital wana za musala est-ce que vous comprenez papa oui. C'est ça la différence. Voilà toujours continuer la série avec question na biso toujours na miso ki ndinga
Alors, deuxième question, est-ce que l'indépendance spirituelle est déjà prévue depuis création ya Kachopa ou bien ezalaki prévu tango mindele ba yelaki biso nzambe ya babaya? Oui, on était libre auparavant, à l'époque de nos ancêtres. Avant l'arrivée de Blancs. Tozala qui bien, nous sommes qui bien. Mais tant que tu es comme un amabé, bah yé comme me la biso religion nous soit bisoté. Bah yé qu'on soit biso esclave na bango na musuni pe na molimo. Nde to comme isko esclave, to comme na passe. Si ko pona kolongwa na passe wana, yamba bengi indépendance. Pour tozala ka ba indépendant, to comme ko dépendre na ba blanc. Est-ce que c'est une photo sont indépendant? Tout le monde a ma bonne banque. Pour tout le monde a ma bonne, c'est ça. C'est ça. Mais quand on peut, papa, tout le monde, tout le banana, le biso na biso. Blanc, bachaba moyen pour convaincre le biso, nous sommes comme aliénés de wana. Mais bon, biso mongo, africain n'est pas au chaba moyen pour tout bima maintenant. Kasi yango nde likambo ezali pasi mingi biso bato ntango bazalaki na christianisme bazokoka kosala nyonso mpo paster wana akoka koteya bazotonga baeglise papa oyebi lobi nayoki mawa naleki na yi pene moni église de saint de dernier jour la borne natali descend des derniers jours, ils ont la borne. Kasi na la borne était, ils ont la pembeni. La borne na descend des derniers jours, na ipen wan. Natali descend des derniers jours, Natali la borne. Papa. Atako tu Salomon na mona Bible, avant na ndako esthétique bomote. Natali be o ba biso ba moye o ko tongelo ko. Bazaka bato. Mais o ya biso kaka to tonga mo batoli, mabaku. Est-ce que vous comprenez? Na oya kosa ila nzamba solo. Moni tellement que tozali déjà aliéné et esprit où ils ont dirigé biso, ils ont l'esprit démoniaque, diabolique, satanique. Yango so sala ki mutu soka yoki makama malamu na komba nzambe. Ceux qui prennent le bico oui ça d'accord. Mais ceux qui tozo sala boto sala boyi. Papa, yoki ba sala d'accord. C'est que tokoki opé sa raison na premier président ya Afrique du Sud au Lobake. Ba noir ba oui kozala indépendante parce que ceux qui baza indépendant ba ko bomana kaka bangona bango ceux qui bopesi mbongo ne a utiliser pour na kosala baninga mabe c'est ça ceux qui opesi musala pour na ye a bloquer baninga bazwate c'est que tokoki kozala ka indépendante siko tala l'église ba revende ba sombi mapamba tongi l'église minene omona pasteur abandi lobi na inana pamba tongi dans mon sous-église à 3 niveaux. Mingayi wa sambola bona bonzamba solo na transmettre bato savoir, connaissance. Na longoli bato minga maboka ba docteur. Bato basu conscience. Mais baso koka kosala teke tant moto moko so mokano ko to so mabele pona kiloko et bikisa bato. Na lobela ngo chaque fois. Oui papa. Beaucoup de consultation, pas consultation pour bloquer on a nyoso il y a un te pesa mongo na église parce que so tali bien administration faut la administration la récolte pour mutu so eko luka papa wasambulwa alegina na administration atiki mo eloko après yeko to babandi ko consulter wana misala nange baby po yango te batindela kingai ozomona. Parce que au moins papa lelo ata ozomona déjà mutu soka yoyi kaka papa asambula kuna fala que des missions bosungaye na loba ngolo suteyo kanga aona yipsa ba mais comme mabaku toto makilongo mabaku ba asambula comme ko senga mbongo oyi blom se pesa ngana mawa do pona bango ndenge ba misusu mutu nyonso te pona batu misusu wana basa pona bango. Donc, au cours de tout court, comme les sincères, comme l'escalier, il a dit que 50-50. Le 50-50 en anglais, 50-50. Ni bien, ni mal. Il y a un peu en français, aussi, ou ça. Mais aux hommes à l'âme, sans doute, donc sans doute, affirmatif, nous sommes sur la très bien.
Mais les lots na congolais pour yoka sans doute affirmatif. Papa. Ah, na éviter le bateau bazo boma bateau ba oli ambon ya bondo kwa sofi makila ya mwa sans doute. Pour un monde normal et ça j'étais. Mais on a raison pour le que ça va na nyonso moi auto obimena tongo mérite au basa vande. C'est ça. Il a moi passer pour bande wana. Il a moi passer. Bon papa tokei na biso ba question bande wana va sabino mo bomoni botinda ba question ebelete. Buzalaga ndeko boni ndenge nini papa azabi bo batuna santé na yoni epa na ngana ebite so batuna ko na molimo na premier volo tchaka sous numéro na ngate numéro moko ezanga ki oui wana na reconnaître na premier volume o check une fois te o check numéro na ngate na deuxième volume ndio yoko cha numéro moko naza mutu donc yo sa ko kanga contact yanga na batu mais c'est numéro moko oui tes amis na deuxième te non c'est sauté pas problème ezate to na liboso chete yokolo mission te kongani na opesa makambo tandi ya yo po za na posa ba peso ba question yangai obombi te baye bangate te ozongo te bato wana balandi émission bana posa ba yeba voilà ba ko tuna ba question dédé kombo na ngai na ebiso wasambule za na double S yo bando tika kaka S moko ba corriger bande ko bolimbisa to corriger ba ko mais bazo ngo siko na ndenga mabete tika na ebisa bango numéro na ngalo ko yozo nga ko masute boyoka ni soki na banani ba profete numéro na ngai ya WhatsApp ezali 00243 89 034 31 12 voilà ba misuba bisa papa tozo numéro na pasi to ande misuba biso tozo numéro te tozo lukayo tonton mwinga komi tonton des ordres au lieu de tonton sérieux et c'est ça ezamuta bosala na portable na ngai oyo na tambola na R news ezali 00243 84 47 02 996 akokomongo nyoso mibale so akomite lokwa chaka numéro ne boye bisa kom voilà matondo biki papa tokomi sikoyo na moment oyo tolobela le monde des esprits ngao totema ngo ezobangisa nga non le monde des esprits ezali nini tozali ko vivre na physique et spirituel vous comprenez ya okutu na baki na okota na mozindo te po oyo to sala ka émission wali ko landa mateya tata wasambula na YouTube abeti lisanga ya bolingo mateya c'est ça soko beti lisanga bolingo mateya nde oko découvrir mateya yango mais awa tout ça le monde des esprits et nikolbani parce que nyonso emona na keuta emona euta na oyo emona na kate neti papa mwinga tango so ba dire que lelo na émission na papa sambula na kende émission tozana émission to kutana papa sambula pour émission de mécanisme de chez esprit réalité oye sur place donc avoya pour na penser mon seul esprit et lequel il wana te obe papa to gina rendez-vous mais na bosanaki pour esprit rappela ndenge pe na bosana ni Mikolo zotambola selon la chair, mais non selon l'esprit. Bongo wana lobi ke esprit de bossa. Kasi yango na lobi to tamboli selon la chair, yango esprit bossani. Te na tamboli selon la chair, te na bossani te numéro. Oh, selon la chair ko koma pena muto masumu ya grave. Ouais. Donc ezana ndengo donc le monde des esprits kuna na YouTube boso balongola kiango balongola na ona pamba parce que ezana déjà na comité et comme le monde de l'au-delà non autre sens le monde des ténèbres le monde des esprits donc le monde des esprits le monde des ténèbres peut oui le monde des esprits il y a des catégories de monde des esprits toujours le monde des esprits parmi les mondes des esprits il y a des catégories voilà. Vous se comprendre le monde de l'au-delà et le monde des ténèbres. Vous comprenez? C'est ça papa. Et moi il est toujours souffrir mini. On m'a pas wasambolo. Atazo diminuer na eboye. Azo diminuer pour un problème yaba. Netine na zabo ilelo 6h na matin na mbeki. Naki na posana lala. Nina la kam ke boye ninga na porte. Ko. Talabo. Nala la ramuke ko papa balobi fongo la téléphone itala kuna bazo lokale osala papa nengo somo na ngaboye pongi faut créer ba colite pembeni na yo
Non, papa, ce qu'on veut la chose spirituelle, la macambotali spiritualité. Mutu. À ce que tia batu musuba la macamboana et c'est loko bayekoli. Vous comprenez? Mukolo moko te mvulus kimbangu, même na mbanza tsanda, même na nkamba. Mukolo moko te mvulus ki même na ngobeke tuka sala ke mutamala daye atinda le kapa pa deptinaye. Et kala osala mate. Vous comprenez? Et tikala ko sala mate. Oyo bayekoli aibike a formé pe oyo. Ndatindi ba misuba lekela kuna. Et bango est-ce que bazala makamotali santaba? Bango ba noma mbongo ezokota bango nde bambongo kese na ngai nani na ngai ngana na kese te nazana trésorier te po nazana ba faire mbongo te ngai na bureau na yo mo mtulingi église ezala ndengwana non biso to c'est église te je vous ai déjà ndenge pardon l'église te kilongo ezala ndengwana mais kilongo eza bongo vuluski mbongo kese ezala kanani trésorier ne ezaki nani na période wana ye akoza na kese te po tala kaka siko nzambo ngana sote ya période ya vuluski mbongo do photos nga na ba blog wala ngana sote ya nzambe ya bomengo te moni ngai soki na kokoma na bomengo lokola nazana bana na ngai tosombela papa lupango tosombela papa mutuka papa na biso sange loka kolia te mona kokoma na bomengo mvuluski mbanga lobaki yo okoteka to kosala te obotami posala musala oyo ngana salaka obikisa bato la sabato nzela me ba oyo ya ngai nde ba kosunga yo siko ba oyo ya mvuluski mbanga na soki ba sekwi nde pa wasambola komi na bomengo po ba bikozala na bato za kozana nini mbanga mais bazande mon pied bazana mon te nazana belé papa nde bato nazana bango na route qui na bolo baleki na bato moko oui alekinga na bato mais souvent les censés les insensés pardon les insensés oyo toujours basa ko adorer ba dieu des étrangers ngai isko nazana mitu batamayele nga nazana batamayele bango bakoko zala 1000 nga baza misatu me nga baza mayele bana lisanga bolingo yo pourquoi kande sikoyo nan ba ebiteke tata wasambula za sous charge na biso eloko nde bazanga kapoyeba pourtant babi tata na bino molimo ate kata salate a redépendre na banane normalement fallait chaque fin du mois to kina koyamba bakoli na aéroport anjila wati papa na ba matadi bolimbisanga bandeko papa mususu abenganga mais ko elonga na yo ba mabe pona ni balingara vérité te ke obaloba makambo ya mbongo tozotambola ndenge wana makambo eza ndenge wana te ngai nzambe mo bayebi bango baloba te ngana zoloba pourquoi bango balingara te to loba makambo totambola ndenge wana makambo nyonso soki toza na mbongo te tokosomba micro te soki toza na mbongo te tokosomba ilamba te papa ba misusu kutu bakomiti na niveau koloba kimbanga kilongo biso to papa wasambula komi ko tonga ba nani biso to bata ko tonga ba kilongo te poto sangana wapi na ndako na ya ebité pour même abelo zo mona ngozamba mezala ya bato ouais on se comprend na la kis ba photo musu kutu fana ko tsango na ni ba mona mvuluski mbango na kata kilo ya mandala la bongo na tango wana epale na l'arte or yeso na l'art linge pesa biso moi ligne moko ya bien ya mamambo non ya kinde bitumba ya kobimisa biso na mosuni pe na molimo kobikisa biso osomona siko ngai kuta taba mandala nana banzeta pokotite na mindala pe koloka to senga to somba ngo poto chawana mais ce qui peut saler nini kilongo mandala oui que na epesa déjà impression mabe la majorité bato banda ba mando na yangwana quelque part ego humilier na atala bato nzamba wonde ba kasi bongo na kosala mais batoli kutu ina ne 8 mois yango yo pona ba kaka batoli ko tonga kaka batoli mais bango mo ba ofingisa tata na bango bazo finisa tata na bango papa nazalaka mutu moko ngai soki nazalaki makasi te na kokoya suna émission te osola que ça batunzela mais muke kaka bazomeka mais les autres etali bango te yo to luba ke suko zalaki ngaso na zaki yo ndeto silana kala ndeto silana kala mukolo musala pe kisinga te
tata wana bapromoteur ndo apeki singa te lokola bapesi nga nanu savoir tika na transmettre mais nga mona yebaka nanga savoir yango te donc tika nasala misala yango kaka mpo eutaka na nga te mpo en soi de moi je suis rien nayebisaka bino tala kaka bakestion oyo yo ozwakazwaka ngano tosololi te naye kokuta yango brusquement sikoyo mpo nayanula bango na oyo ezali vrai soki mokila molimo osalisinga te nga natanga te nayebisa bino mingi osomona eloko ya molimo motuya nango yambana natanga te bourrique macrocéphale simple comme bonjour voilà tango bango ekata nga so comprendre ngai mais nde sikoyo ye moko nzambe muta remplir ngai pona leisa libota na ye na sens wana donc ngai savoir na opesa bato eza nango yanga te nga bamemisi nga komemisa tika nasala yango poso na tiki na mosetumbu nzambe alimbisa nga na balamatation mosusu. Ça va, est-ce que tu as besoin na monde des esprits to bandaki kama qui alors wana eza na YouTube bato ba okota na YouTube na lisanga bolingo mateya bako zwa yango banga mozindo na ngo OK bon mozindo pété pour qu'on appelle 30 minutes pour oyo pambe côté na 5 heures biso to ko baté to zo tandambo ya lelo donc awa ce qu'on a ça 3 minutes ya monde des esprits pour ça na YouTube parce que na YouTube abeti lisanga bolingo mateya pe bo s'abonner batata ba maman bo s'abonner na lisanga bolingo mateya pour ceux qui mateya wasambo le côté direct que c'est ça. Alors il y a des catégories de monde des esprits. Il y a le monde de l'au-delà et le monde des ténèbres comme hier. Le monde des ténèbres. Comme le monde de l'au-delà, le monde des ténèbres ont aussi 4 degrés différents. Oui. C'est ça. Donc 4 degrés différents comme le monde des esprits. Comme le monde de l'au-delà. Alors, le monde de l'au-delà, le monde supraterrestre. Donc, supraterrestre, on est là qui est au-dessus. Où il y a des colonnes. Donc, grand esprit. Moli Manzambe. Il y a le monde supraterrestre. Ok. Le monde des ténèbres, où il y a Kadian Pebali Sifer. C'est ça. Comme l'esprit vivant l'avait déjà dit que l'homme peut entrer en contact avec les esprits. Donc, il y a des esprits supérieurs, les esprits inférieurs et les esprits légers. L'esprit de vérité nous donne ici 4 différents esprits de l'au-delà. Comme le monde de l'au-delà, le monde des ténèbres ont aussi 4 degrés différents. Vous comprenez? Alors, comme l'esprit vivant l'avait déjà dit que l'homme peut entrer en contact avec les esprits. Alors, il y a un moni bamarabou bazali pour continuer en contact dans le monde des ténèbres. Il y a un moni ba charlatan, un moni bamarabou, un moni ba féticheur, un moni ba magicien. Parce que bazali capable de kokota contact dans le monde des esprits, le monde des ténèbres. Comme dans le monde, il y a l'au-delà, il y a Bonzambe, le monde supraterrestre, Motopé à ça capable, il y a kokota contact. Mais tellement que les autres, bah ça est incapable, il y a kokota contact dans l'esprit, le monde de l'au-delà, il y a un monde qui est ici, bâtiment histoire globale, puissance. Bafoula mi pepe baloba, puissance. Alors on lui fait bambio, puissance. Abimiso li gordo na libumu, nguya, o onction. On m'a dit que le kabakis va toujours dans le monde des ténèbres. Pour il y a un moment où il sali ba école, il y a théologie pour nous apprendre, pour baza ba capable, il y a un contact dans esprit de pardonner le monde de l'au-delà. Tel que baza ba capable, il y a un baki ko apprendre encore. Pour baza se remplir. Vous comprenez? Mais or que de temps en temps, parce que l'esprit vivant avait déjà dit que l'homme peut entrer en contact avec les esprits. Mais il y a condition. Pour que tu aies contact, même si tu n'es pas grand maître, tu as contact avec l'esprit, et ça n'a pas sacrifice à vous. Si vous avez un sacrifice, ok. Dans le monde des ténèbres, vous avez un maman, un tata, un mona, un ndeko, tu provoquer un accident, un kufa. Pour yo comme en Angoya, voilà le monde des ténèbres. Dans mon monde oyo,
ezali eloko yo kopesa sacrifice ezali cessez de mal faire, apprenez de faire que du bien et l'amour. Utilisez l'amour, disposition à vouloir le bien des nôtres. C'est ça. Et si Yangwala. Cessez de mal faire, apprenez de faire que du bien. Et au pratiquer amour. Et pour cesser de mal faire, on a direct soumission à la loi et le principe du créateur. Vous comprenez? Parce que ce qu'on se soumet au principe du créateur, on se soumet à la loi, on continue à plus mal. Il faut se soumettre au principe, il y a le Père créateur, et on se soumettre au Mibeko, il y a le Père créateur. Parce que savoir, connaissance, kaka, il y a la soumission, il y a la loi, et il y a le principe. Il y a le Père créateur. Vous comprenez? Si vous se soumettez à un côté, vous êtes libre de faire tout. Parce que l'homme est responsable de ses choix. Vous savez, vous vivre, vous vivre. Mais il y a un temps pour tout, il y a une solution. Tant qu'on a une solution, nous avons tout à tour, à sommer mitoka, à tongi bandaku, à tongi ba immeuble. Mais il y a un temps pour tout. Écoute, mais biso ba oyo toko hérité, bomengo na biso ya mokili. Na tout à tour. Ngai wasambo. Bo bato yo bazaka ke bakotisaki ye na nzela ya milimo wana me ya yebaki na ete donc à se retrouver neti bato musu na misala musu ndenge toyoka ka ba témoignage akotaki na musala aye na mayele na ya sali demande d'emploi na ye ba tester ya za mayele abandi pe déjà ko travailler ba PCP ba avantage ya makasi te loko sala ezalaka te bonte lifa ba l'action na to sepeli na yo na savoir faire na yo mais pour ça là signal so oboy ko signer au vent na kitchona. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Winga 16 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage date,